de branda kosha kranda baya la gran sofroti kabambra badosa ora costa gelebra meta yasukle membrando fagredito la rosco mendolira mandelira mancho propotova sonte rege babario sonfronina manta zagazida bangra skito zazo prondi kalamaste zagadilara maleharia malahare kosoprodista mere costo fronte cabando raguski sofriti kamash baranto progodis baranto cobrogodis baranto bogotolobro lekesto vrakita labastes. Oh hallelujah. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be your holy name. Thank you for your loving kindness. Thank you for your tenderness. You're merciful, gracious, slow to anger, the long suffering, and abundant in love. Thank you. And Holy Father, we receive your word. With meekness of heart. Let your word be Lord, I pray you grant me utterance in the name of the Lord Jesus. Let your truth come alive in the name of the Lord Jesus. For thine is the kingdom, the power, and the glory. In Jesus' precious name. Hallelujah. Boye malamu na mayanga na biso virtuel na pastor Ted na nina tunda bino bona kozalaka wana na biso na iglesia eko ajone biso ngonga na ngonga ndenge tofungula mayanga ni toyembi totangi Rhapsody pe ba video special nyonso boye tolaisi bino ezomemela bino kondima ya lobiko tatolia walobiko eza moto ya mingi nina memela bino boyebi bokende na site web na biso bokomela biso message kena wa site web okomi eza malamu ntango nzambe azosimba bomoi na yo tika ete toyebaki azali kosala tolingi toyebaka ozali wana toyebi ke yo kota mayanga ni kasi malamu communication eyali malamu communication eyalaka bidirectionnel. D'accord. Tolingi okomi ke mona nzambe alléluia nazali koyoka sang malamu na liyo na pambami ezala malamu mingi tokoza ata soki eza mokuse ndenge nini encourage biso mpe ekosunga biso ete toyeba ete yo ozalaki wana mpe topesa nzambe maye tondi mpona opportunité ya kosalela biso tozala lipamboli na bomoi na yo. Lelo tokoko bana message na biso kobika na nzela bosolo. Amen. Tobandaki oyo ezali eteni ya misatu. Tobandaki kobanda na 1 Timothée chapitre misatu verset 15. Alobi kasi soki nali koumela eyali po ete boyeba ndenge nini esengeli sala makambo na kati ya ndako ya nzambe oyo ali eglesia ya nzambe abomoi likonzi mpe mobuku ya bosolo likonzi mpe mobuku ya bosolo totalaki na Jean chapitre 8 verset 32 alobi ete bino bokoyeba bosolo mpe bosolo ekopesa bino bosomi bosolo ekosala bino bosolo ekopesa bosomi oyo yali nguya ya bosolo ntango moto akomi na bomoko na bosolo ekobota bosomi na ye na kati na ngo ekobota bosomi na kati na ye omoni yango diabolo Biblia eyebisi biso na Jean chapitre 8 ke yali tata lokuta yali tata lokuta lokuta eza nécessairement te opposé ya bosolo ntango ebele ezalaka kotengamisa bosolo omoni okokuta bosolo eza wana na kati ya lokuta omoni akotengamisa ngo kaka moke si yango wana nde satana ali spécialiste nango
Et Yesu ale kolobele koloba ete ye afanda te na bosolo. Bosolo yali esika kufanda. Oh alléluia. Bosolo yali esika kufanda. Biete ya fanda kate. Ya koki kotikala kuna te. Ya koki kotikala kuna te. Moni yango. Et Pilate atunaki Yesu na Jean 18 verset 37. Alobi bosolo yali nini? Bosolo yali nini? 37-38 alobi bosolo yali nini? Parce que Yesu alobi ngai na yaki otatola na oyo etali bosolo. Na lobi yesengelaki ayoka Yesu ntango asambelaki na Jean chapitre 17. Alobaki liloba na yo yali bosolo. Jean 17 verset 17. Alobi maloba na yo ezali bosolo. Maloba na yo yali bosolo. Sabino ne bandeli ya kolakisa oyo bosolo ezanga mbula. Sabino lisusu bosolo ezanga tango. Alobi ete bosolo pe batelemelaka yango te, bakoki kotelemela bosolo te. Ata oyo etelemeli bosolo, ata oyo esangani kotelemela bosolo, ata oyo ebongisami mpona kopesa bosolo, kasi bosolo bakoki kotelemela yango te. Moni yango? Tango bosolo batiaki yango na nkunda, Biblia elobi ezalaki impossible. Vérifier là, alobaki ezalaki impossible po ete ye akangama na se ya liwa. Ezalaki impossible. Moni yango? Yali elo moko na oyo etali bosolo. Yesu alobaki naali nzela, naali bosolo, pe naali bomoi. Bosolo. Bosolo. Tobandaki komona nguya ya bosolo ezaka te koyeba yango. Omoni yango? Ezaka kaka koyeba yango pamba te, kasi kotatola yango. Koloba bosolo. Koloba bosolo. Koloba ya bosolo. Na kotangila bino elo mosusu. Lelo naali na kondima ete ekozala lipambo ya monene mpona bino. Okembo na Nzambe ozali kaka wana. Kembo na Nzambe. Nzambe na ngai. Oyebi ntango nyonso nayoka liloba Nzambe kaka neti kopanza na kati na ngai. Pena kopanza na kati na ngai. Oyebi Biblia elobi ete bosolo na yo yali nguba pe mopanga. Moni yango? Nakotalisa bino elo moko na Ephésiens chapitre numéro 6. Ephésiens chapitre numéro 6. À partir du verset 12. Alobi ete biso tozobunda te na mosuni mpe na nkila. Azoyebisa yo bitumba nini boklisto ye alaka nango. Tozobunda na oyo etali banguya. Eza baklasi ya milimo contre bokonzi, contre bakambi ya bisika ya molili na mokili oyo, contre bakambi ya bisika ya molili ya mokili oyo. Yali molili na kati ya mokolo nakoyebisa bino. Contre bakanda nyonso ya milimo na bisika bimata likolo. Bakanda nyonso ya mabe ya milimo na bisika likolo. Abisika oyo ozwa bibundeli nyonso ya Nzambe po tozala na makoki ya kotelema la mabe na mokolo ya mabe. Yali koyebisa bino botikala kotelema, kasi zwa na loketo na yo na bosolo. Moni yango? Oyo nde esangisaka nyonso osangisaka nyonso. Alobi okanga na loketo na yo oyo ezali sentire ya bosolo. Okangi na loketo na bo sentire ya bosolo. Ebanda kuna ozwa na loketo na sentire. Alobi mapamboli nyonso ya bosumu. Abi makolope oyo kozwa pe boneli oyo ezali ya kondima na yo telemela nyonso ya mabe. Omoni yango alobi. Alobi kasi zwa oyo ezali sentire na oyo ya loketo na bosolo. Yango wana ezali lomo na oyo etali bosolo.
Tango yo yebi yango lokola bosolo. Tango yo yebi yango lokola bosolo. Ezalika elo monte olobi na yebi bosolo na utikuna ezaka bongo te. Eza koleka yango. Eza ebele koleka yango kala chakolo loko moko yango ya mingi na kata le banza. Oh haleluya. Ezalika wana. Come on, are you still there? Yo bozaka wana. Romains chapitre 8. Romans 8. Romains 8. Alobi, tala yango, verset numéro 8. So then, they that are ba oyo bali na mosuni bakoki te kosepelisa Nzambe. Kasi ye are not in the bozali na mosuni te, but in kasi na kati ya molimo. If so be soki eza boyeke molimo Nzambe yali kovanda kati na bino. Baloba lolenge nini? Now, if any man have sikoso moto azali na molimo wa Kristo, ya Kristo te azali ya yete. Kasi bino boali na musuni te boali na musuni. Soki ete molimo wa Nzambe ezali kati na bino. Wana nde bosolo. Wana nde bosolo. Kasi yali ba Kristo oyo bali kobika na musuni. Kasi bosolo elobi ete ozali na musuni te. Oyoka mokristo mosusu koloba ete biso nyonso tozali bato na mosuni, toali fragile, toali boye. Moni ngai nayeba pena te nini yango oyeba na bango eutaka na kati ya bomoi na bango bayeba oyo na bomoi na bango. Biblia elobi ete esengeli biso toyeba oyo nini eza bosolo, ezali te toyeba nini biloko nyonso bali koloba. Moni esengeli toyeba nini bosolo ezali. Ntango Nzambe sikoyo ali koloba bosolo na ezali bino ezali verdict. Moni yango ezali verdict. Malasa bino elo mosusu ya nguya na Esaïe 54 oyo Nzambe na ngai oyo ezali nguya mingi nguya. Esaïe numéro 24 lombango nyonso tokie kuna. Esaïe 54 oyo Nzambe na ngai ezali kuna. Verset 17 monduki moko te babongisa na oyo etali yo ekofuluka oyo eza bosolo, oyo eza solo. Ekoki komonisa lokola eloko nyonso babongisaki contre yo, eloko moko bafabrikaki contre yo, eloko moko bafomataki contre yo, mais ekofuluka te. Oyo esengeli yo oyeba eza koloba bosolo epi koloba bosolo na bolingo. Omoni koloba bosolo na bolingo. Alobi monduki moko te oyo babongisi contre yo efuluka. Abi lole monyo to mona nyonso kotelemela en jugement ekozala condamné. Oyo eza bosolo oyo ezali simplement te eloko moko elobami parce que eza kitoko. Omoni oyo eza bosolo. Nalinga toujours kozoyisa bino na chapitre 13 ya buku ya 2 Corinthiens chapitre numéro 8 oyo esika ayebisi biso tokoki kosala eloko moko te contre vérité kasi mpona vérité to bosolo. Moni yango eza motuya te nini yango bato babongisi contre yo kasi bosolo verdict ya Nzambe elobamaki deja. Verdict elobi ete yango ekofuluka te. Est-ce que vous pouvez dire que vous verdict elobi ekoki kofuluka te. Ezali verdict ya Nzambe. Ndakisa soki okei na tribunal ya bato yo bafundaki yo mpona crime, en fait badiscute ka na yo epuis juge alobi eza point moko malamu mosali mpe alobi na yo badecharge yo mpe baekite yo. Moni yango ata nyonso babongisaki contre yo elingi oloba ete yo ozali libre bosomi na yo mpona okende, ozali libre mpo okende.
wana ezali verdict ya tribunal. Wana ezali verdict ya tribunal. Nzambe yepe apesa deja esambiseli na yo. Alobi mondo ki moko te bakobongisa contre yo ekofuluka. Wana ezali jugement to kokata likambo ya Nzambe mpona yo. Est-ce que oyoki? Mondo ki moko te bakobongisi contre yo ekofuluka. Wana ezali verdict ya Nzambe na oyo etali yo. Elingelo ba bato bakobongisa eloko te. Bakobongisa botangi verset oyo eza likolo. Alobi c'est seulement bakosanga na yo. Abi bango bakosala kaka makambo oyo Nzambe alobi. Kasi oyo nyonso akosangisa contre yo bakokweya. Wana nde alobi. Wana eza verdict ya Nzambe verset 15. Wana verdict ya Nzambe bakokweya mpona bolamu na yo. Wana ebengisami bosolo na yo. Est-ce que ozali na ngai? Wana ezokoma bosolo na yo. Ekokoma bosolo na yo. 1 Corinthiens chapitre numéro 5 na ola sebino lo moko nguya makasi. 1 Corinthiens chapitre numéro 5. 1 Corinthiens numéro 5. Alléluia. Verset 7. Alobi. Otala na onyoso. Ekozala minasika. Ndenge bino bwali komika tala yango. Kasi ata Kristo. Our Passover. Parce que na biso ye akatama mbeka po na biso. This becomes the truth oyo komi bosolo in every na likambo nyonso. Christ. Kristo akatama mbeka po na biso. Passover there. Mokuna Pasca euti na mo hébreu. The Greek word is from mo grec oyo euti na hébreu pesa. Moni bosolo. Really it means solo elingi oloba the Passover. Ezali mwana mpate ya Pasca. Direct Asi na tradition directe elingi oloba ete ezali kosote kopumbwe. Moyoki kona uti oloba kosote. Elobi prédication ezali kosote na maloba mosusu. Soki bato zomi bali wana bafandi na mulongo moko bali kotanga bango balobi moko mibale misato yali moto minai ya zawana basote ye bakena o ya mitano moto minai o sauté numéro ya minei o ni numéro 5 le roi numéro 4 akazo numéro 4 alaki wana ne yango lingoloba Kristo ali sona biso pe apesama mbeka pona biso elingelo bana baloba mususu azali exemption na biso kokabona na biso kokolongola biso na loi na pauvreté na maladie pe infirmité pe na ba destruction wana nde Kristo azali wana nde bosolo na yo moniamo. So you make that proclamation. Yo ozayi exempté na liwa, ozayi exempté na pauvreté, ozayi exempté na soni pe na disgrâce, ozayi exempté pour être Kristo, exemption na yo. Comme dans Zambé après ça m'a répondu yo, oh Nzambe na ngai, est-ce que oyoki ona uto yebisa bino? Obi wana nde bosolo. Oza bosolo. Et c'est gile comme bosolo na yo. Na kotatola ka yango. Na kotatola ka yango. Yango wana na yebisa bino. Na 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26 25 na 26 yebisa bino lo mot très clair alobi boye abetango nyonso bokolia lipa oyo pe bomeli kopo oyo zali kotatola bali kotatola liwa ya nkolo tino akozonga bali kotatola bosolo ya liwa na ye moni because is the propitiation ye ali mbeka oyo pesama ipona masumu na yo masumu no kaka te kasi nasuma mokili mobimba ye ali mbeka pona masumu na yo soki ali mbeka pona masumu na yo azali pe mbeka pona pauvreté na yo soki aza sacrifice pona pauvreté na yo aza sacrifice pona maladie no pe infirmité est-ce que ozali ya ozoka ngai wana nde bosolo wana nde bosolo elo nyonso komonisa maloko lenge wana te bafe elobi oh non yo oza mobola balobi yo oza kaka na bidonville abi yo kosala eloko boye te wana nde bafe elobi kasi bosolo epesamaki lobi apesi yo ekitani moko oyo bakoki okorompramo te oyo nzambe na ngai wana nde bosolo apesi yo ekitani na ye
apesi yo kitani na ye oyo bakoki kokoromprendre te parce que oyoki ngai bozwi oyo bakoki kotanga te oyo yali makambo oyo tokoloba bandeko yango nde tozobenga yango évangile ndeko na nga mobali ndeko na nga mwasi po ete oyo ezali bosolo parce que oyoki ngai ezali kokata likambo ya nzambe eza verdike ya nzambe nalingi boyoka yango point oyo ezali verdike ya nzambe ezali jugement ya nzambe kokata likambo esambiseli ya nzambe nzambe asali esambiseli na ye na oyo etali yo na sante na yo n'est-ce pas eza kitoko mingi juge aza besoin na mondoki te aza besoin eloko moko te po aloba ye esengeli kaka aloba ngo ekokoma mpe mobeko mbala moko ekokoma mobeko esengeli bolanda yango kaka soki peut-être décision mosusu ezali likolo oyo eleki yango si toyebi ke maloba nzambe ye anetolaki liloba ne likolo ya kombo nyonso ye anetolaki bosolo na ye likolo ya kombo nyonso parce que boyoki ngai ntango nzambe alobi biloko nyonso esengeli ngumbama na oyo alobi wana nde bosolo ye azwaki bamaladi na yo nayebisaki bino poso eleki ye amemaki bapasi na bino amemaki bapasi na bino ozoyoka lokola soki wana pasi moko eza wana mpona ngonga moko ozoyoka pasi na nzoto na yo ozoyoka pasi wana nde eza koyoka kaka kasi bosolo elobi ngai nazwaki yango zwa ngambu ya bosolo moni ntango yo kosala yango kaka ntango yo osali yango okomona emoniseli ya bosolo omoni bosolo ezali mobundi epuis ekoloba fe nyonso boyi se soumettre nango ekoekrase bafe nyonso na bososoli na yo na baproclamation na yo na koloba na yo yo ozo reconnaître kokata likambo ya nzambe lokola eza kokata likambo ya solo eza lokola moto moko aza na désordonnance moko elobi yo ozali bo mosusu elobi oza condamné nino na arrêt provisoire alors nino nzambe aza na tribunal oyo eza likolo ya bajuridiction nyonso oyo eleki tribunal ya nzambe oyo eza likolo ya batribunal nyonso nayebi te oyo bozobenga cour suprême ezala cour suprême ekoki ozala comparable na oyo aye te n'importe oyo tribunal etranche contre yo mais kosambisa kokata likambo ya nzambe elingi oloba ete yo oza prononce mpona vie na yo estce oza kaka wana abengisaki okolongwa na molili mpona pole na ye ya malamu wana nde bosolo wapi oza sikoyo ozali na pole na ya malamu anetolaki asekisaki yo na kristo mpe asali ete bovanda elongo na kristo na bisika mimati ozali wapi ozali ofandi na kati ya kristo na bisika mimata likolo wana nde bosolo nini yango eza yayo biblia elobi ye asali ete bofanda po ete linguna na bino nyonso bazala na makolo na bino alobi nini yango esalami baenemi na bino nyonso baza na sa makolo na bino wana nde bosolo okimo na nzambe esalamaka ntango yo ozoyeba etambolaka ntango yo ozoreconnaitre yango ozotatola abi balobaki oyeba bosolo bodinosco bosolo mpe bosolo ekokangola bino moto nyonso aza sauve mpe akomaki na connaissance d'un pe gnosis ya bosolo po ete wana nde bisika nzambe alingi amema moto nyonso na bisika bosolo bomoi moko te ekobanda mpona moto moko ntango kobanda otatola bosolo kobika nyonso malamu eza ntango moto azotatola bosolo mpe bosolo ya bomoi na yo eza bosolo mpe ozali kotatola ntango yo ozotatola bosolo amen sikoyo moto moko azali awa oyo esengeli ye atatola bosolo ke yesu kristo akufai mpo na ye yesu akundaki mpo na ye mpe yesu kristo asekwaki na bawe mpo na kosikwama na ye nini esengeli osala sikoyo esengeli ososola bosolo wana sikoyo mpe oloba bosolo wana oyoki ntango osala yango bosolo ekokoma réalité na yo ese boyebi bosolo eza réalité akopesa opportunité na sikoyo ya kopesa bomoi na yo na yesu. Hallelujah. So would you like to make that prayer with me? Alors donc si vous voulez faire cette prière avec moi, j'aimerais que vous dites ces paroles à Dieu et vous les pensiez avec votre cœur et depuis votre cœur. Alléluia. Louez Dieu. Dites au Dieu dans le name of Jesus. Au nom de Jésus, je crois
que Jésus est le Fils de Dieu. Et je crois qu'il est mort pour mon péché. Et qu'il est ressuscité des morts pour ma justification. Et j'avoue maintenant que Jésus de Nazareth est le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je reçois la rémission du péché pour mon âme. Et je proclame et déclare que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau. À partir de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Je suis tellement excité d'avoir ce privilège de vous conduire au salut. Et l'adresse du site web apparaît là-bas à l'écran et les numéros de téléphone, savoir comment faire partie de notre école de base. Vous savez, où nous pouvons vous enseigner plus davantage sur la nouvelle vie que vous avez reçue en Christ, d'accord? C'est important que vous puissiez partir dans toutes ces classes. Vous pouvez nous poser des questions et nous pouvons vous répondre. Et nous avons la joie de partager avec vous les fondations solides en Jésus-Christ. Louez Dieu. Aujourd'hui, c'est l'équipe. Et partout où vous nous rejoignez, nous vous rappelons toujours que quand vous venez dans l'église, comme ça, nous donnons des offrandes. Parce que nous reconnaissons Dieu comme Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi l'importance de donner des offrandes. La reconnaissance du fait que Dieu est Dieu dans nos vies. Vous voyez, la Bible dit à propos de ces gens dans Romains chapitre 1 qui l'ont été, ils l'ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Nous avons connu Dieu et nous le reconnaissons comme Dieu. L'une des façons d'y parvenir, c'est de faire une offrande dans le culte de l'église. Alors, j'aimerais que vous puissiez donner librement. Vous donnez, vous savez, avec foi, et vous donnez, vous savez, volontairement. C'est ça le mot, volontiers. Vous pouvez voir comment le faire. C'est là où vous montrez à l'écran à partir de différentes plateformes. Vous pouvez donner et comment. Vous savez comment vous pouvez le faire avec PayPal. Vous pouvez faire cela avec Swiss. Vous pouvez faire cela avec le mobile monnaie et vous pouvez faire aussi un virement bancaire. Et tout ce qui est convenable pour vous, vous pouvez y aller, faites-le. Louez Dieu. J'aimerais prier pour tous ceux qui sont volontaires à donner pour Dieu et vous remercier pour la parole qui vous est venue. Père, au nom de Jésus, merci pour le privilège de donner. Et c'était un privilège. Mais nous la saisissons à ce moment ici avec joie parce que vous aimez ceux qui donnent avec joie. Et comme nous donnons avec joie, nous prions qu'au nom de Jésus, les offrandes soient sanctifiées par le Saint-Esprit. Comme vous l'avez accepté en nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, vous savez, et rentrez dans vos notes, lisez et continuez à vivre votre vie seul. Alléluia.